C'est toujours par excellence avec Mbondaya Ekolo, magazine d'actualité, magazine Oesala Kanyo surtout. Et même la information et à temps réel partout aux hommes na Katia. République démocratique du Congo, Congo Brazzaville, la diaspora partout Sikapi. Mon ami personnel Henri Menza, la Canada, Skazali partout. En tout cas, Botika a été Kimia Kolonzambe Etonda O Mabota Mabino. Comme d'habitude, vous voyez que Mbondaya Ekolo ont toujours magazine ils approchent na peuple. Tout ça surtout il y a au Sabino, ma solo ozole ka solo la Katia Congo. Congo ya Congo ya ngai Congo ya ye. Nani akomoluka à s'approprier na Congo comme ça Congo wa ya ye. Mutumote. Congo zali ya biso juste c'est to bénéficier ba bonheur à Congo. Ba bonheur à Congo zali belé. Tozo lula ka ba minéré. Tozo lula kaka. Biloko ndenge na ndenge mon mbongo ndenge na ndenge. Mais est-ce que réellement tozo tambola en commun na kona ba ancêtre? C'est comme si culture ya koyeba ndenge li ba ancêtre la biso ba evoque la kata mboka otobosa na yango. Na bomba coutume na ngate, na ba clairement que nazali mongolais à 100%, naza mongolais à 100%. Tout ça territoire ya Idiofa, na province ya Kwilu, na Grand Bandundu. Mangai nde mboka na ngai. Tango ya kalezali ke soki bitazo mela. Bakoko la biso bale ko annoncer na mutu moko bimana simanda kuzwa matiti 500 bepesa mutu malade na mboka peste ko sani ko sila. Pe na yeba ngona ba guerre ya mulele ba betela biso bisolo na bakoko la biso. Okomona ba rebelle baza koyata bazo bakutala na meyo vara bangole ba yebi mama wana abima pa so na oveke. Akobima bo abisi bango boke otoke na ovara na oveke. Ba rebelle la sera mulele. Asa banga bité. Mboka oveke boke les ali côté kuna. À part de bango zela, côté ba okende côté ba okweta sur la biscade ou bien côté ba okende ba yoka so soli la côté ba matika ki donc c'est que atube bango. Mais le autre to bunda bituma ba bunda ndenge ndenge. Mais est-ce réellement que tu sais ba valeur coutume na biso? Coutume na biso ya Congo eza na ba biloka belé ya malonga la kati autre to bunga. Si tu comprends les coutumes na biso, même ba maladie, ba pauvreté, kozanga mabota, kozanga misolo, kozanga même fonctionnement de l'entreprise tout ça là on facilement à travers coutume na biso. Mais wapi est-ce que c'est okende parce que ça va dire qu'on va respecter coutume bali on peut le baba bien faire coutume bazali mais mingi le ba ko ba charlatan mingi le ba ko ba aventurier mingi le ba ko ba escroc mais à travers Mbondaya Ekolo to relaxa bino mutu oyo ni ne sekeli bo ki ne pas naye mutuni osengeli ke okwa guérison et pas naé mutuni osengeli ke okwa kozwa ba ozali koluka et pas naé na nzela ya coutume pour et plutôt na nzela ya ba coutume na chose ali din to ba coutume na chose ali fu koyeba ke to zape na ba prophète ya solo oyo nzambe apesa biso ba noir parce que mundel akutaka peuple congolais akutaka peuple zéro à l'époque né Congo à l'époque akutaka biso to bien ko semble la nzambe na modèle na biso avant que bible ekota la mboko avant que Corée ekota la mboko mais tout to perdre yango. Totalement les solos là, nous connaissons quoi mais le otoyambi Papa Nguza Sumbu. Papa Nguza Sumbu otolax bo mona kapeye, nous connaissons les kanaka. Bon mona la démonstration au sara kata plateau oyo. Auto ko zali bana mboka, tamula to kutana suna été parce que ça na voyage. Nazo bela ko benga beaucoup plus ici bon. Yepé le ko zappé, ba client nem sous basala niveau ba Belgique wana, ba Dubaï partout, absence ça qui makasi de lo oyo azoyi Congo. Mboka bakoko nae et c'est biso Mbondaya Ekolo to lukai encore de nouveau azonga parce que bat bandeko benga biso ya trop to benga numéro zo le kanate ba ba non sur la WhatsApp gloire à Dieu ba on la benga appel normal ba le katima comme ko déranger Mbondaya Ekolo parce que ça a besoin nae mais le loyer de retour Papa Nguza Sumbu. Les gars chefs bonjour bonne santé. Bonjour Papa Mbondaya Ekolo santé malam ndenge bonne année sili to monanité Noël to monanité na benga kakaliba na mboka au juste nini zani vraiment. En tout cas Papa Mbondaya Ekolo ya liboso nazo tonda bakoko na ngai parce que ba oyo bakiko pesa ngai ngonga pour le lokie na kata nyonso na nosala pona ko répondre na invitation na yo. Tu comment déranger parce que ondo beng sanga ta nyonso na ki temps plein mingi libanda. Yango moniki na décidaki même décembre na fetaki yango na Congo te na fetaki yango libanda ya mboka
yango ke bato ano benga mingi ke papa tsumbu bamso ko moloba vike ozwi yango ano lingi siko lekana ba chiente na espa ngote partout malade ezalaka do yango na salaki nyonso na ko kata banzela na zaki na ngopo na ya ko répondre na niveau ya mbondekolo na bato wando bele langa nyonso na nzela ya WhatsApp papa tsumbu aza sur place na Kinshasa. Papa Tsumbu aza sur place na Kinshasa. Oui. Le oyo bakobele avant de bana surtout na ngi talo caméra bakobele na numéro nini bakobele langa toujours na numéro oyo bayebeli ngai na plus 243 85 44 79 599 numéro oyo boyebeli nga so bobenga na WhatsApp bokozwanga même na nzela normal bokozwanga. Merci beaucoup, Mr. Kitoko et à moi, Mboka Egrid, Mateto Asimbi, caméra, montage, la réalisation avec beaucoup de professionnalisme parce que Bonda École Zali, magazine purement professionnel. Numéro Papa Ngouza Sumbu, il y a moins de exposé en balamoko. Egrid m'a exposé numéro naï, to exposé. Merci d'abord parce que bande ko beli ba benga ngatro, la ba benga ba système tout le monde na peau, ozo ba responsabilité na oyo moko. Voilà. Boni voyage. Oui, voyage. Boni maladi zalaka libanda ala kata Kinshasa to bila kata Congo ba maladi bazalaki te. Te bazalaki na ngo vike mbonde ekolo etelemaka partout. Partout nous sommes alekia na zoka bapeli partout. Muntu aza libanda ya mboka aza na kati ya Congo partout balanda mbonde ekolo bazwaka ngai maladi zaka na Congo te partout tozana monde entier parce que nzambe asala mokili oyo me a créer mboka na mboka batu na batu bazana mayele oya bango batu na batu bazana bafoansi na bango do nzambe akelaki mutu nyonso tokoza na domaine moko te professeur Fwaza la po mwana fwa itidia za na mayele munganga Fwaza la po mutu azo traitement ba obalinga bazo traitement batu mayele pepo waza parce que ezana maladi musueza la ka okena munganga isimbi te ba eseke oto to monya ngosusu normal te foboluka batu mayele na landaki na bilili awa musicien oya jiba to kufa azui traitement mais docteur lobi ke malade no esili mais nazomona ngosu clarté de fo oluka bato mayele po batala ojise nini ngozo sala ndengwana donc ai papa Tsumbu naza awa oya yebike azaka na problème ya musala akotsa ba demande ya façon na façon azwa musala te otekaka iloko no eteka makate obima pension ti le mbongo no ebimaka te olingi okoma riche na minute olingi ozwa portefeuille du bonheur bozana code ya oya bino boyebi ndenge bativaka ngote papa Tsumbu aza sur place banda obota obalaka te nazali ozana posa grade na musala o mata grade ozana posa ke banda bala mama osepesaka mama bien te otelemaka bien te nzoto no mibali papa Tsumbu azali soko benga na plus 243 85 85 44 79 599 okozwa biso na nzela ya WhatsApp pe na nzela ya appel normal. Voilà. Merci beaucoup. Boladi bagam ya ba maladie au Papa Ngouza Sumbu azoko traiter c'est parce que nato bani recours à l'authenticité. Oui. Tout ce qu'on appelle la bokokot. Oui. Voilà. Le oyo la molo teke ba numéro ba maladie wana lokola zo na lokola portefeuille otangi pe maladie mbongo lokola maladie biso lokola ke mudanga zwa akoma riche mbala moko. Eza zela ya bokoko ou bien zela ya mundele ou bien zela ba sacrifice ou bien comme zela ni sur mo taper caméra me ko expliquer bandeko. Papa journaliste merci na mutuna na yo. Mimi to lega na nzela ya télé parce que télé za radio te total sabino puissance o bakoko basaka nango pona nini lelo ke mundele ayebaki après 20 ans na mboka oyo o lelo mundele akomo saka na Congo ayebaki yango pona nini puissance o biso tozaki nango bayindu mundele amona ike soki atiki biso na puissance wana akoka biso te yango amona ike po ya kolongola puissance ya o ya biso bakoko ayeli bino Bible wana eza commerce Bible wana eza banzambe o ya biso te quand même na bandele ya émission bolandima ndenge papa journaliste auto loba awa na kala na taye bakoko na biso bato ya mikuse babimana nzete ya munene malongoli yango na maboko bazali ti lelo mais pona nini to bungisa bonzambe na biso la plupart soko tele même mikonzi o bazo kamba biso baza mingi na ba science ya mundele pona nini bitumba oyo kosilaka te pona nini toza toujours contrôler na mundele parce que ata olingi ozwa décision kokoka te parce que mundele azo contrôler toujours mais na bokasi oya biso ya bonzambe na biso nzambe ya mpungu tulendo oya kela likolo na se biso pe nzambe ona yeka to sambelaka
toza na capacité ya kopesa au pouvoir oza nango posa ya makila te parce que le tomona que papa za na mbongo mais abota bana moko jamais vu parce que pour ani ezana nzela ya makila ezana ba condition oyo kenda yango zo vivre makambo yozo mona mais na nzela ya biso ya nzambe apungu tulendo na bokoko na biso ozana droit ko so portefeuille du bonheur pas sacrifice o pesa makila pesa songolo non ezaki soki ozana poso so portefeuille du bonheur oye osombi fishi na yo ava ozwango fona ta na nzela ya famille na yo opesi komba bakoko na yo komba papa na mama na yo na komba village natal na yo na clan denga totanga komba village na ngaya clan oyo babengi Luvila na Kikongo na français clan tanga na okota mabondeli basetre no so bapesi nzela wana siko ozongi susu na kosombi so biloko na kosombi sayo soit na sokomelo ordonnance yo moke somba biloko na bukoko tango ko ya nango a partir ka biloko wana na kutwazoa ona zaka nango saki ona zaka nango na kokota biloko wana na kati ya kutwazoa to kosambela ngano elongo na kosambela na portefeuille ko bima ya nombre ya montant mbongo oyo sengaki na mbongo yo no yaka chaque par semaine ngana za droit ya 15% na mbongo wana onozong selanga 15% naza na kishasa te telefone ngaza na Orange Money onozong selanga mbongo wana na nzela ya telefone ozana posa ya grade ya musala banda ofanda batu ba yasima bazolika kayo me yozo comprendre parce que poani bobungisa critique na bino bolingi bonzambe bakoko na bino te to senga makila te ezaka toujours ndenge na lobi ko kosomba nini fishi na yo na nzela ya fish kuna na kota mabonde na koyeba basete ba to somba nzete nini to somba nini na nini biloko to kosomba yango to yeba kosala prière yo moko mona ndengo ko matamata obota kate ezana banzete to kosombisa yo oyo bando mela pendant 1 mois échauffer yo matrice na yo papa hôtel marate ezape na banzete oyo to ko traiter yo na nzela bukoko okozonga normal ozana prostate kokende na mundele te ba kokende na hôpital te ba opérer yo parce que prostate et le carbonzele belé mais na nzela ya banzete okozwa solution ngo rapide ozana hernie ya 4 kolinga te ba tia yo mbeli parce que so ba tia yo mbeli rumela sute yaka to tete na toujours na nzela ya nzete ya bukoko ozana ndako te kaka iteka makate ozana posa ya publicité biloko no eyebana benga biso na nzela machine na plus 243 85 44 79 599 ozana posa ke okoma millionnaire makilate toujours na bokasi ya banzambe na biso ya bakoko parce que ngai yo nazolobela bino awa nakenda balibanda mboka na mena vie ya kangote nazonga toujours na mboka na parce que nayebi pouvoir otuzana ngo na oya bakoko na biso na oya mundele en tout cas nayebi te na ko vie mundele na nini yango monike mingi baza libanda ya mboka baza na posa bazonga na mboka parce que epa ya mundele za tanga zo peso na droite boye yeba yo ki ya bombi gauche a bombi gauche ozwaka salaka $5,000 mais tant ba ndo kata yo yango na fin du mois do yo moko regretter o sala musala makasi mais ozo se retrouver te de yango na to bengi bino mutu sa na posa koma millionnaire na minute yaka makila te tozali soko bengi biso na plus 243 85 44 79 599 to koyamba yo. Voilà. Voilà li papa ngoza sumbu to sali na kata plateau o to évoluer toujours to développer la o etali bon comme on a biso kuna makamba de fade zatea de fade de to ba lelo ba musicien belé ba artiste belé ba journaliste belé ba pe belé ba changeur ba comme le ba de fade kuna ba kamali zatea na boko na biso zatea. Très bien, to bata toujours continue na biso papa ngoza sumbu yo azo ko énumérer comment est-ce que ko sala po olo ka ko changer vie na yo d'abord la remercier Kaye trop la féliciter Kaye parce que depuis na banda na ye na nazwa appel moko ya retour te mutu mo abenganga bi voilà papa ngoza sumbu to mona ko yambaka mondekolo aza aventurier papa ngoza sumbu ko sakibiso na mona na luté soki na komi ko za appel ya lokuta automatiquement na okata ye madame ngoza za la pauvre là za la piaka que na vivre na mutu za mutu lokuta. Mais tellement que depuis, il y a eu 3-4 appels, il y a merci, en tout cas, nous décollons en Bakawana, après ça, il y a une solution. Maman, il y a un bota boy, il y a un il y a bien goûté. C'est ce qu'on apprend dans le
na papa il va benga ngai bon on ça son problème musala comme ça bon bloko mabongo donc yo poye bien ngote ba remercier ngai ne ba yeba kayo à travers ngai habité so ba informa kayo nangi sikoyo to solo la le chef makamsu belé muto avandi asali 40 ans moisi abota kati tant que pas problème ba famille to lokaka tant que pas ali stérile est-ce réellement que à travers yo muto pas ko yo pe mabota solo oui papa Ngunza merci na question na yo nga za nzambe te mais nazo saela mayele ya nzambe apungu tulendo o akitse pa bakoko na biso parce que ba famille pe comme ba kindokia po biso africain to comme lelo et mateta ça qui là sinaye ba bloquer na kindokia mabo ya famille tout cela est-ce que c'est aye na nzela na yo et ça peut possible pe muto na pas à délivrer oui akoza la délivrer parce que naza na livre o nga na tilisaka o ba setre nga batika naza na plus de 188 pages ya ba maladie nyonso o muntu bakanga he na famille na ye akobota te soit asisa musala ko sala te donc nazana jara prière ona okena ye nazana jara traitement o paye akozwa donc nazana nzambe te mais nazana mayele oyo nzambe ampungu tulenda kitsana ba setre nanga yango pe toujours papa tsumbu na osalela na sima ya livre o batikela nga wana ya 188 pages de tous les sortes de maladies de na nyoka maté na sensi na yebi ke mutsoka yelinga maladi songolo na yebi ke na konyoka maté o na bela na nzambe molimo okita na yebi ke à travers un livre na okotamba mo na yebi ke na ko traiter na nzete boye na pesio ordonnance ke somba biloko no ye na sala solution aux traitement na yo na kimia nyonso mais le ko kota la pele lomboka obi ke Congo d'abord pour tout ça maladie si la fait belé fongle Congo pesa na kimia oui tout ça na ba guerre na partie est mboka. Ils ont dérangé les lombo quand la biso tout le monde a commenté est-ce que va rebelle agression contre makasi est-ce que bino siko bangunza bosi bosi peta ko vanda ko sangala pour le pesa maele mondo bikelo basoda mikuse kalbaza basoda pe bi bazala katilelo ni les zanga ce qu'on a bino ba ngunza pe bo sangala pe bo luka pe mo ko tinda ta basoda wana ba ko bunda po nekolo. Merci papa journaliste na question na yo ya liboso na kosenga ba mikonzo bazokamba mboka bazala na bomoko parce que ceux qui baza bomoko trahison nyonso ekozala te. Et là, ils ont trahi mboka o mutu soif ya pouvoir. Olingi yo poza la kawana menzo nde ya mibale za nini tozongisa bokoko na biso na esika parce que o nyoso salema o soki toza na pouvoir o ya biso bokoko toza pe na pouvoir ko sambela pe bazoke traverser mai bango nyoso basaya nini bazindi na mai wana parce que puissance wana na Congo ezali puissance wana na Congo ezati lelo ki batona mikuse na sera kabila le père o balimba teka bateka poro matadi batwa mikuse babima wana tilelo bazali batwa mbengu wana basali ya liboso na kosenga bozongisa bonzambe o ya biso o ya nzambe mpungu tulendo tono sambela kawana et puis ba mikonzi bolongo na ba science wana ya buzoba wana parce que soki bozaka na ba science wana nyoso to osala to tourner ka isika moko parce que boza toujours contrôler na mondele. Mais ceux qui bolongwe na ba science wana to kozala bien o nyos to ko belela nzambe bakoko bako répondre mais tant que boza na 100% 80% boza na nzambe ya mondele to kosala le côté mais ya liboso ke boetika nanu ba science o bino bozo sala bozongela na nzambe ya pungu tulendo na time Mobutu to monaki Mobutu alobani tozonga na nini tozonga na authenticité to gumba ba chemise na biso yoza libanda mboko za kuna yaka to tonga mboka. Parce que hier nous baka papa be moko mama be moko ekolo be moko bokonzi be moko tout le monde kango to zalaka bien yo kasi na tamba koko na biso ede bino utaka na mboka mundele non ede no utaka na biso moko muntu pe abeli bazuika likasa boye basali solution na ba pesi azui pe lobiko si le makasa bezali kaka oui ezali muntu azo voyager ngai na vivrango papa journaliste nga na vivrango na kenda na village natal nanga koko wana zaki presque na ba 60 quelque nga na koloba na zaki na ba 12 ans je crois bien koko ayebisi nga ke tikele mboka leza musika tozoka par exemple to sati rompo ngaba so batango na ba monto ezate sikona bongo koko eza musika toke toko na nzela na lembaki na yasi koko na bandi kolela koko na lembi nanga asinga kanga misu koko amemanga
na lamuka to komi déjà rompenga ba menasa ya kola na mbeto na comprendre to komandeni puissance wana ezali eza bondokité parce que lelo eloko zo bomba mboka oyo nini to de l'église bokoko na biso bakomisa mo bondoki mais lelo ke mwana bakotala e gauche soit bakolia eloko ata okene na église basambela ye pasteur akoko sisi eloko wana te mais eloko moko mwani zero soko ina bokoko ezaka putulu na kotiana mutu wa mwana kolala calme mais soko okena ba pasteur baloba nini ezaki ndoki yango bino bato bozolandanga bino bozana ba problème bozana problème ya code na bino bokena ngo te na pasteur bo batumbango soki botumbi yango wana ekolukila bino problème parce que tout mona lelo ke bato babungisa ba pouvoir oya bango ya famille nango suite ya babiloko code ezaki ndoki te mais code eza puissance oyo nzambe akitana be kolonioso neto monaka na ba Chine basambela banzambe bokoko na bango babuda wana baza toujours puissant na monde tozi na ba Inde kuna basambela ka toujours banzambe na bango mais pourquoi ba asiatique ba indien ba chinois bazo évoluer makasi toujours bazo évoluer makasi problème la table kuna trop ba Thaïlande ba okela ba Malaisie ba Singapour on sentit que ba Japon tout ça baza toujours attaché la coutume na bango oui parce que poani bazana confiance nzambe bokoko na bango do mundele ko sakanela bango te mais biso siko to bungisa puissance oya biso toza nzambe bapaya to tchali boso oya biso mongo ikoma na sima yango tozo souffrir passe oyo to reconnaître ba setre na biso très bien to reconnaître banzambe bokoko na biso boko mona changement yokota na kati ya mboka oyo très bien voilà merci beaucoup moi sport publicitaire oya munotalia comme journaliste aiba aussi ma caméra kitoko aiba aussi montage vidéo kitoko centre de formation média indépendant ezana pour na couper sabino ba matière ou esengeli avec des professeurs qualifiés donc ceci na centre de formation média indépendant aiba qui est possible au comme vraiment professionnel des médias c'est parti Green Mateta. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. De retour sur ce plateau exceptionnel, Yamboda Ekolo, magazine d'actualité, comment est-ce que dans les conditions aussi ça que là, c'est là où vous êtes diplômé, tu poses dans la 6e des humanités, vous avez aussi ça la licence, tout cela, vous avez pasteur, vous avez tout cela, vous avez besoin, comment est-ce que les médias fonctionnent, ou comme journaliste, moi professionnel, aussi ma caméra qui toko, tu peux avoir aussi ma montage vidéo. Centre de formation média indépendant Ezawana et Kosala qui avec impact dans l'idéologie. Moka au Congo, en tout cas, ben de Kolanga, il a dit que nous avons touché la C. Nous avons été comment nous qui sont la C. Fanana, Boka, tout solo la moquée. Tout tambola la mokili, mais Moka au Abiso Congo, na avenir Moko, na ma ri, ya moké ma veni Moka moké ri. Balabala Kamoka moké. Au Congo, 4 églises. 3 églises, 5 églises. La commune Moko, tous abattant, bandekolangai. Tout temps dans la commune. Luka oye la commune Moko, on coûte à église et tondi sami meke dans la commune Moko. Ben église est belée. La commune Moko, banganda lotoko, banganda ya bangi, bakuzu, ba hôtel, tala yango meke. La commune Kara Moko. Vous avez le col à Lemba. Nous avons le col Bandal. Par exemple, Kasavubu. Nous avons quoi Yolo, Kalamu. On sent que la banque est qui est belé, la hôtel est qui est belé, la église, quand nous en parlons même, pas l'église comme face à face, mais l'église est face à face. Mais, prospérité, les autres zalatés.
prospérité ezozala te kaka pasteur nde ezozala béni kaka pasteur nde aza kozala béni bénédiction yango kaka pasteur nde ezozala donc c'est que nzambe amonaka pasteur ye moko nzambe alola amonaka kaka pasteur ye moko amonaka bandimi te aveuglement ekoti epana biso congolais surtout ba maman surtout basi et ça moi de la femme yango peut-être en tout cas ngongo to na bibe papa nguza subu to so comme etel kuti ba maman bola muka ba pasteur ba komisa bino ba marche pied na bango na ndenga aventure te okoma ko luka libala ko mataka ngomba chaque jour mais zola ba rétroviseur talaka pe vino ce que vous telat ba facile au sel ba âge ba 18 ans tu sais ko c'est le 30 ans tu sais ko c'est le 35 ans on ngoli ba zemi boni mabala boni e ko se présenter liboso na oyo monaka bango pamba écrit matete qui pas bala yo obi osa de l'autre côté yo olulaka bata jeep basaka déjà na basi na bango na bisaka bino ke maman Denise Yakeru abalaka Félix Sekedi ya présidenté maman Olive Lembe abalaka Joseph Kabila ya présidenté Nana Ketchup abalaka Fali Poupa ya star makasi te libala to ezala histoire na yango au moment de l'histoire yo so bebisa nini mabala kuta sura nzoto na yo obebisi da nyoso tu lelo okobi ko bata bangomba ko kenetse ba pasteur bazo sakala kana ba passer parce que ba passer bel ba combien le kuta okomo la distance sur 15 personnes mais tala ba bafla libanda Constant Moutamba ministre de la justice aux alliés depuis kanaki ba décision ngo même si guerre est parti est à Moka mais dis moi peut te respecter ba ordre des akatia au stade ba parti au kimi ezali tout établi ordre vraiment. Mais papa vous calendrier clôturé na ba flair au moment papa doit combat mazero combat le pango propre le même environnement comment polluer trop sale mundela il a soit sachet maintenant kala maman va te ngouba la papier na ma kasa kangi donc oh nyo c'est tout temps musala nzela ba koko la mboka la biso to baby sa nyo surtout mais quel est mboka le kola ba Yesu autre dans Yesu christianisme aussi christianisme aussi islam to maintenant christianisme avec Jésus-Christ. Donc islam, prophète Mohammed. Donc bouddhiste, Bouddha. Donc la forme tout la religion nyonso e uta la kata Asie. Religion nyonso e uta la kata ya Asie. Biso beba Indo. Nous allons pe na yebi na biso na religion na biso. Oh ça que Staline a découvert embouché du fleuve Congo, du fleuve Zaïre à l'époque, tout cela. Bakutaka Bayindo, Balagape, Nanzambe na Bango, Baleko Sambela. Pe Zambela abattre la Bakoko la Bisso, Bakoko ça va 100 ans, ça 50 ans, Babel la maladie à Minou, Babel la maladie à hémorroïde, Babel la maladie à Ndenge. Mais solution, Baleko Zama, Ndenge Nini. Pourquoi solution le Zama raté? Trop bien, le malade bouquet Inde. Inde le, c'est la Boko Kolaï. Bogo yonangai tozonga bato chef nango tala caméra wala l'église est tondue trop na mboka oyo solution moko l'église peut cesalité est-ce que ça veut pas pasteur soit contacter kabilo pour le pouvoir faire vivre la l'église la bango oui baza ebele matia mongongo chef ko baza ebele o bazo ba code ya puissance ba pasteur oui baza ebele na niveau ba limité on a baza ebele ozomona ke papa journaliste auto soulever point moko bo vraiment eza mutu ya makasi église soke bandi muntu wana soko apamba mayeba ki asalaka mais soko salaka te okene église o lukanzela ya musala yeba on ke passer a kopamba maliboso na yo mais passer a salaka te ya toujours ka liboso ya cher wana ya kopamba maliboso no comment parce que bino ndebo commandé compagnie ya pasteur toboyité kosambela c'est bon mais faut que luka musala et puis bazo kosa bino mi ezaka mimba mama parce que pasteur soka zuika par exemple 50 mama yeba on ki a refuta ndaku a refuta esika oyazo atie litoma na ye c'était établissement akolia très bien parce que maman nyonso epa na oui no ezalaka te même komona somba ba verre moko ya sika mubana ya ndaku apesela ka yango maite mais ce qui passer aye akotiele yango mai basani ya somba ya sika papa basani koma ya mabe mais ce qui passer aye akotiela passer liboso basani mubali oya bimaka tongo akino lukele mbongo te
mi bino ba mama bino bozovoa misa ba pasteur bozovoa misa ba pasteur bozwa kanda kisa o papa journaliste otoloba bando banda église bino bopamba marate me passer ka pamba ma bino mo bososola te bozwa mayele te malade ba ba kilanga problème pas kilanga de l'église les appels à solution te ezwa rapé solution mon côté eloko babungisa bino bokoko ezaki ndokité bozonga na nzambe bokoko na bino ke total sabino biso za na pouvoir nyonso oluki portefeuille di bonheur bakopesa yo oluki ke ozaki na problème abota robota ozwaki musala te kozwa musala otekaka lupangu na yo etekaka mate soko yeto kosombiso biloko ebwaka na lupangu na ekotekama obima passion ti lelo mbongo no bazo betso ba tour pona mbongo oyo ya passion nyo kwami soko ye tokosala lo bizeka zeka o nzambi ya mpungu tulendo yo soko ke oye sifika to sala ba papier po ya pie so 10% na biso ya mbongo oyo kozwa yo so mutaye yo saka 10% ngala zwa 10% ya monter ya mbongo oyo kozwa de tango ye tokotia ba papier na mesa to signer ngana osala lo ngana osala mbongo no soke bimi ngana zwa 10% même soko teka ka lupango no eteka makate soko yepa na nga yeba nke nga za 10% ya monter ya lupango oyo zoteka parce que ngana osala lo mayele oyo ngana yebi parce que lupango no etekama ozana posa koma millionnaire na minute yaka makilate ozana posa ya multiplication yaka tokosaela yo ozana posa ya nyonso oyeba na monde entier yaka tokopesa yo na kolakisa bino biso ba yindu pouvoir nini tozana ngala isa bino toujours ngala tambola na godi na ngana benga ka kutwa zo benga kutwa zo o na benga ngo kutwa zo ka konda ngale kwako do saki na biso ba yindu ezanga ka iloko na kati te bomoni yango o gumbi blango ezana iloko te na kati ezana iloko te kasi na kolakisa ngo même ti na kati bomoni yango tombe la caméra totala na balusi yango yango na ko simba pe o simba na simba yango na moni pe le côté la kati na moni saka bla fodé la fongole lango pe bien na fongole lango bien na moni simba no na balusi yango susu yango bon c'est comme il faut ba ikutazo ezali saka mutali bomba tambola lango ha ezanga eloko na kati te papa jeunesse yango simba susu mais oyo na moni vraiment ezali na ngolo ezali eloko ezangi eloko ezali eloko te la kati yango papa cameraman yango yayo kutazo na moni ezangi eloko la kati tozolanda comment est-ce que papa Ngunza Sumbu azola sabso démonstration en rapport na maele oazana ngo na oazo ko sala na esikoyo to ebite soki nini akoluka asala makasi oya to ebite wana mona bimisi biya 10 000 francs biya 10 000 francs bimisi yango voilà olele azomona na biya 10 000 francs na maboko na koti na moni biya 10 000 francs koti ici comment est-ce que okangi saki na yo kutazoa. Là, on est en train de suivre comment est-ce que Papa Ngunza Sumbu qui est avec nous. Si ces plateaux en train, il y a une démonstration en rapport au Italie, culture Nabiso, il y a Bakoko, il y a République démocratique du Congo, culture africaine, on est OK. Tout le monde, hein? Comment est-ce qu'il y a une démonstration là? Il y a Bakoko. Saki, Oyo, Kutuazoa, selon Yabike. Nabokoko, ezalaka pambate. Tout le monde a kabisaki biya 10 000 francs. Ate na kati. Yona do sala. Makambo esengeli. Po toye banini kobiba. Parce que yona ngai tozo ebite jusque là. To simbi. Tout le monde est de l'autre côté. Tout le monde a biya 10 000 francs. Ate na kati. To ebite. Qu'est-ce qui va arriver au juste après tout ce qu'il est en train de faire? Alors, on va voir maintenant ensemble. Oh là là, 10 000 francs bien. Tout le monde a 10 000 francs. Bimi angwala kaka. N'habite pour la sokomo local. N'habite sa sonyo kawa. Tout le monde a kimambango. Tony, oh là 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 là, il y a la multiplication alors. Il y a multiplication écrite. Hein? Oh, mais ça c'est quoi ça encore? Hein? Il y a déjà des 4, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000. 90 000 et 100 000. Il y a la Sibino qui est dans Zela, beaucoup qu'on a besoin de pouvoir. Il y a que ça là, on y a besoin de reposer. Beaucoup de gens ont la science et au donc, oh, c'est $100. $1000.
boko lukana ba science équité parce que pouvoir nyonso tozana ngo o nzambi o yakela likolo na se apesa ngo le bekolo nyonso parce que lelo ekoma ke so na salibo yazana kisi c'est que bon abatemne loko mususu non bomoni na beli na ngate o na tieke ko awa non nazana prière na nga o na sali na kutwazo na nga oyo na tambola nango parce que oyo kutwazo wakakonda ngalekwa ko yango yo ozana posa na ngo epesa nga $10,000 ozu yango donc oyo pour abim sarafa congolais ka ko bien na $10. Ozana posa ya multiplication benga papa Tsumbo ozana posa comme millionnaire na la seconde benga papa Tsumbo ozana posa portefeuille du bonheur benga ngai ozana posa ya activité moko oyebana benga ngai obotaka te ozana problème ya mkongo hernie et dérangeaka yo prostate osoteka lupango nezoteka mate obima pension ti lelo mbongo ne bimaka te contacter papa Tsumbo na plus 243 85 44 79 599 okobenga biso na WhatsApp okobenga biso na nzela normal tokozwa yo. Wow. Tolandi démonstration biso surtout ngakuna bangi na biga zo démonstration yo katolo comme la carte à plateau mais je comprends maintenant que comment est-ce que papa Ngunza Sumba avec un billet de 10 000 francs à ça ba multiplication là on a sac na benyango kutu ya zoa. Donc c'est la même manière aussi la portefeuille comme ça les maga marqué voilà. Oui. Donc nous sommes sur biloko no non coach biloko na kati ya kutu ya zoa to ça la prière ensemble tant on a fond la portefeuille no yi. Ceux qui par exemple bon on par semaine monta auto yokana ngasko na nous aura 15% ya monta wana. Donc chaque jour sozo bimisa mbongo et monter bimisa de bogo yokana bien par semaine nous aura 15% et le reste ça y est parce que ça la condition que on vit mbongo fait sila kaka lelo. Non. Même si on a une multiplication, si on a ça, on a droit à 20% de multiplication, monter un bon oignon sur Goyana. Ce qui n'a sali, on a 20%. On a 20%, le reste est un bon oignon qui est sur ça là, et ça dépend des panayo. Mais au exact que au soko que l'on va multiplier à 1. Au exact que ça là on a 6 places. Oye, na poste par exemple, oye, na ça par exemple dans un $10,000, oye bah ça le multiplication est sur $100,000. Na $100,000 on a droit à 20%. Donc, na 20% na zoyo qui na 80,000. Oh, na 5,000. Et ça la 50,000. Nga a droit à $10,000 comme 20%. Yo qui na. Bon, ça la c'est place. C'est place. C'est place yo qui na bon on a zo pourcentage na nga to silane. Oh, par exemple na $100,000 et puis c'est 1 million nga zo 200,000 yo zo 800,000 OK. Donc ça doit à 20%. 20%. Bon c'est que pour bande de la biso biso zo bela ba maladie dans ce que presque au terme il y a émission la biso. Alors, t'as la caméra voilà. Tala bandeko na biso ya Congo Kinshasa na ya Congo Brazzaville bandeko Congo Kinshasa Congo Brazzaville na Angola pe bandeko devant la porte partout là je vois mon ami personnel Henri Menza somo trop Menza siko zali en tout cas qui mezala El Chanto pe na Adjanosa et pourquoi pas na Hilarion Osolo ko bisika bozali abike qui m'a pesé pas la bino ta bandeko to azolanda yo message ko lancer bango na maladie ba gamni ba maladie ba gamni ba traitement ba ko yesika papa Ngunza Sumbu sans kosamba sans makelele en tout cas ba soin ba traitement ba lobiko ne boko ko lapso ezali ko senga na kimia nyo surtout. Merci papa journaliste. Ba condition les sengela. Merci papa journaliste. Je crois bien boluka kinga mingi bobenga nga mingi na nzela sima ya papa journaliste papa Tsumba zomona te papa Tsumba zaki libanda ya mboka na zongi si place na mboka na ngai yo mutu maladie tungisama kiona sima ya papa Tsumba zwa ki solution te okenda bo hôpital ozui solution te yaka papa Tsumba ezali yo mutu zana posa ya mabota banda obwala ti lelo sepesaka papa te papa zana posa eloko wana ye o tala mwana akwesa ki eloko wana isala pe papa esengo papa Tsumba ezali yo mutu zana posa osalisa activité moko oyebana monde entier papa Tsumba zali yo mutu oteka parcelle no eteka marate bando teka marate ti lelo papa Tsumba zali yo mutu bima passion ti lelo solution ezate toujours papa Tsumba zali yo mutu zana poso comme millionnaire ozotika aka bato yo komikaka mutu azana kisi non yo ebi nini yango asalaki yo pe tambola na façon na yo pe comme na bomengo parce que mokili eza pona mutu nyonso mutu moko te akotika muninga moi ebima pona mutu nyonso donc c'est pelisa bana na yo papa Tsumba zali yo mutu luka portefeuille du bonheur otambola balia o bambongo solution yango ezwami benga papa Tsumba na plus 243 85 44 79 599
ozana posa basa elo multiplication ya montagne ozana ngo posa papa tsumba kolongolaka 20% na ye le reste 80% ya yo ke na mbongo no sans sacrifice parce que sacrifice no yango déjà pourcentage onga na zozwa yango na sacrifice na yo oh ba musu bazalaka o komake na koyaka boyelo ko sacrifice no nyonso yango na osali na 20% isa sacrifice parce que kaka bible obino botangi lobi ke soki otokite okozwa mosolo te kasi popo zwa mbongo na basali yango multiplication kasi otokaki sacrifice nyonso yangwana bakosa bino te yo mutu ozana kodia kokende te batumba kodia na parce que koboma bino kokota su pauvreté na kati ya famille na yo parce que to mona ngo lelo na mabota batu batanga mais misala malungi ezate bana basi ya kitoko bazobota aka na kati ya bandako so babotie baboye parce que poani bo pedra puissance o ya bino ya famille bokoko ezaki ndoki te soki bozana kodia na bino ya famille ba multiplier bino yango te ba salaire bino ba activer ngo te boya papa tsumbo a activer yango soki pe mutu moko ya famille ya mitikela ngo na mutu te soki boye bo pesi kombo na ye parce que zonga kana grotte ya molimo to kosomba biloko to ko récupérer ngo et puis eyaka na multiplication bala moko ezaki ndoki te esengaka pe makila te parce que oya bino ekosenga makila te mais soki ezwa ya batu mususu ya famille batu yango nde mona complication eyaka parce que oyebite bajera ngo ndenge nini mais oya bino moko bakosa bino te ebomaka te eliaka te eza pona force ya libota parce que so bokomi na libota to mona bandande bomona bandande te basala ya mingi ya bango bokoko na bango bakode na bango soko kena ba magazine na bango mupaya zaka gama bango nyonso bazaka na kati gama ndena sécurité voilà yeka mupaya libanda na kati wana mwana noko mwana mamaleki mwana mama kulutu mwana kingandi do ezaka ya famille nyonso nzambe wakela likolo na se oto sambelaka apesa pouvoir na mabota nyonso na kala onoka so obako no ezaka na bakongo te partout ekolo nyonso tozaka na puissance wana tozongisa basetre tozongisa puissance oya biso tosimba na bomoko parce que tozongisi bokoko na biso bomona oyo banzambe ya mpungu tulendo bakosala na mboka to kende toujours liboso mais soki tozaka toujours na trahison tozala kaka toujours tozobalukaka esika moko parce que molingi na bino mboka ote tala bandeko na biso zokufa na ese kuna eza pasi parce que bakongole batu bazokufa ba Rwanda te me bakongole tolingana tozala bomoko tozongisa unité na mboka na biso voilà tozala système papa be moko ekolo be moko bokonzi be moko bokonzi pe moko wana tozala bien towela te tozongisa pe ba setre na biso tolongola ba science kiti obo saleka mindele parce que toujours tozala ka contrôler na mundele mais so tozongisi nzambe ya mpungu tulendo bokoko oya biso tokotombwa mamundela ko kima ye moko yango bomona ke mundela kotsa bible po amona ke soka tiki peuple africain na pouvoir bozana ngo na ozana eloko to kasi Afrique eza munene po ni batungisa ka Congo parce que le Congo soke tombwami Afrique nyonso efungwami parce que Congo eza miroir le Afrique. Très bien. O nyonso azelaki mutuna o papa journaliste akotuna nga soki atuni yango te ozana droit ko poser nga question na même na nzela ya téléphone na plus 243 85 44 79 599 okobenga biso na WhatsApp même na nzela normal okozwa biso. Merci. Voilà, merci. Tout comme la soukala, la gozomona vraiment mon amboka Hilarion Osoloko avec Congo Tonnerre, c'est ça non Igrid Mateta. Congo Tonnerre des Zakata Congo Zama Kama informatique. Bande connaît surtout informatique boye ba la toute première fois à la carte Afrique centrale, bon ba somba ba biloko informatique, ba pareil informatique à Europe, ba cartouche, tout nos informatique, ba machine à miner le ba somango en ligne à travers Congo Tonnerre donc bon mon d'abord publicité avec habiter bon les kala mais toujours cela papa nguza sumbu bon landi bino boyoki ngabla tali sibino na petit mututé kene dans l'église que dans l'église mais mi tuna ba problème dans la depuis la banda dans l'église oyo pourquoi si le lo aura solution té est-ce que l'église on zamba za la katé depuis la banda dans l'église oyo quand la bible moi depuis la banda on peut bible longo ba papier mais passer à combien il y a 50 bibles passer aux voyageurs que ba poto partout ngala bongate pourquoi la quelque chose de la bible té mais talpe rétrovisé zonga sima yebake ba papa la biso ba koko la biso ba samela rapela ba koko la biso ba mona rapé bonheur donc tout est salami
Nanenga sali ba multiplication mon awa na moni makila mon côté penenga zolo de pas na bike makila ezalité na pesa que merci c'est parce que la mona appelle ma pas na été appelle tu mbara kitoko oza ba maladie le kola ba hémorroïde na tanga comme kongo sala ka passe mama bota kate musoro zo la passe surtout ba numéro na ye yango wana na étaler numéro na ye bo benga nga ba de ko belé bo benga ngai que ba numéro na appel direct de la sous pourquoi azaki libane mboka bato bana benga na WhatsApp de maloko zoaye mais on va bien appel normal bana zoaye parce que azaki libane mboka yo azoto sali pe tout aux juillet tu ko présenter encore binoye na plateau bo moni ba question on a tout niété ce que vous avez bituna wana parce que TV el kamangonga bengaye tunaye mais moi je vous rassure que ce qui beaucoup tali beaucoup solo là kitoko ezali yo moko appréciation na yo à rapport ndenge bo solo na ye problème yo salango na yebi yango te na besoin ko yeba ngote mais ce ko bengi ye comme médecin beaucoup solo na ye oko apprécier ndenge ba condition ko pesa yo pour vous permettre que vous évoluer puisque reconnu surtout et ça le magasin d'abord ko solo là ndenge bengi yango benga solo là kati fiche bon solo fiche de bon solo là bon solo là atalisio pour la salle comme le 5 otali pendeni yo oko engagé papa nguta sur cette émission ya suka li ko mbali ya suka ezali toza bomoko bokwa na banzambe oya bino bocha bokoko liboso oyo luka mona solution te mais kako pesa chance na banzambe bakoko na yo okomona ndenge ba porte ko funga melayo toujours mangengenge lipape ezo sila age peso kende bientôt que comme que so komi 40 ba kozo solo musala te siko lobelango komi na 40 43 ans siko musala ni sozo luka ta yango pesa chance na banzambe bakoko na yo to boite nde papa journaliste to loba to obligé muntu te soko moni onyo so to lobi et tout monté mana yo oza libre ya kosala choix oyo za nango posa to fingi pe muntu te mais to lobi ke to za na confiance banzambe bakoko na biso parce que to za la décider. Très bien. Merci mbote na mabote na bino nyonso mbote na papa journaliste et puis mbote na papa cameraman. Merci beaucoup, ça n'est fini. Bah, asiatique jusqu'à la Chine, Asie mobimba presque. Bazako Sambela, toujours beaucoup la bango de la religion et outa la Chine, christianisme et outa la Chine, la taille de la religion surtout et outa la Chine et outa la Asie. Ba religion surtout et outa la Asie, religion nyonso et outa la Asie, mutako sabinoté. Mais bango ba asiatique, ba kangama makasi na bouddhisme. Bango ba asiatique ba makasi na bouddhisme. Bango ba asiatique ba makasi na bouddhisme. Jésus, ba grand leader de la religion, Jésus-Christ, Mohamed, Bouddha, babima bango surtout hindou bango to babima na kati ya Asie mais bango boko ba asiatique ba 90% même 90% ba li ba bouddhiste c'est parce que ba se retrouve ka na Zambie na bango na asunga bango biso pe ba commencer côté ba ke to zape na Zambie na biso ba indo o perezo c'est la réalité surtout pas 90% chance pas na c'est possible hein? To vendre la kimia. Merci à écrire ma tête, merci la bino de Rolandinga partout vous allez bon continuer à s'abonner massivement à la chaîne YouTube même sur mon école officielle. Bon on a vu sur la chaîne de télévision on a chaque jour à la Miel TV 19h 10h30 on va TV chaîne honorable Ariette Wamu 19h45 7h juste là 14h juste peu Shalom Télévision na 22h juste peu 11h15. On se retrouve prochainement dans une édition sur la Sika. Jusqu'à là, restez branchés sur le reste du programme Yamonda Ekolo. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Tout ça yango pour la bolingo tout bolamu ya République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso
parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka ba sujet nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion pe na ba sujet mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe. Avec bango qui ne kobonga déjà. Bo sote ko zalate, érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi. Et ça la passe de to monaka. En cas de meurtre, ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant. O ba yaka wana ko profiter na pona molili et sika ba moni insécurité ezali, ba bandiko molili ezali obscurité, ba bandiko créer insécurité. C'est-à-dire quoi? To yebi conseil ba ko sala, bango ne ba ko gérer ba commune. O ezali base il y a chef de l'état o yé moko za ya katia ko préparer pour na et soutenir d'abord ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango ka mbonda en tout ce qu'on était la commune na bino numéro na biso zali yango wana ya